Mbote. Mbote papa. Na sepeli komona à l'époque na biso. Papa na biso na sepeli o se présenter et puis o meka moi mki ko betela biso masolo ndenge nini bonzambe esiko ezali na ndenge nini boyaki na kati esiko so ko zula biso na mota muki o sangisela biso po bana batomeka biso ba jeune o to yena kasika na kati ngomba to meka moi mki ko comprendre ndenge nini to ko tambola na milieu na bino to esiko bino bozuli kama bonzambe to meka ndenge to ko landa bino maloba papa na yo. Merci papa Bob kombo na ngai ya mbota mezali katuzo la nzita ni Joseph mais na mukombo tuzwa ekoma siko batu bayebelinga mingi na kombo ya papa Bondo ndenge bandeko balekaki liboso awa tukotaki awa na 81 donc tolongi nkambo tosisi misala kuna papa monaki ete place muso otinda biso te po bao bazaki kuna bamason banani papa apesaki bango lifuti na bango na misalo basalaki matalaki ya biso amonaki te lifuti na bango ndeni place wa lifuti na bango apesaki bango mbongo. Oui papa apesaki bango mbongo basashaniki bamisusu bazwaka mbongo biso abi te ngai na kofuta bino te mais na kobongisela bino sika vi na bino nyonso tu ekodépendre na sika wana na kobongisela bino toyebaki te ekozala plateau de bateke otala kaka vent la jeunesse na ntango wana fala pesa biso bambongo tosaba makambo na biso bon tolongwe mokoto tolali na tongo na pokwa tolongwe toye kokoma na plateau de bateke otala mboka ngo boye papa oyo iloko nini papa lukili biso boye susu boye kambo te tovanda na banseignement to banda kozwa na bango ba papa na ba oyo tokozwa na ba responsable surtout nga na lobaka mingi epa na nga na monaka papa Henri Kanga leader charismatique pour nangai pour grâce enseignement au papa Henri ndenge tozalaki na ye yango nitindike lelo tokoma obiso tokomi lelo tofani na mboka bolembe papa Henri na kati suka salaki pena nini po ndenge lobi yaza leader donc eloko ni papa Henri asaki kati bino po na bomeka kolanda musala encadrement spirituel papa Henri akadraki biso spirituellement vraiment po ndenge tozalaki mobulu tala kaka oyeno nda kwa nzambe moko kututa mususu pona koloko solo ta muso utino concert na tongo yenda kwa nzambe dozo okoya pena na nda kwa nzambe kaka ntintani kezo mona utala kaka basi baza kuna bo to dira muvu wana to banda okende pona ndengo wana grâce papa Henri na matene eta so papa tuzo kende ba colonie baba nani banani ali kondima na tango wana yokemba mais to saleka bongo na bongo biso ba mswaga bongo na bongo tango to koti awa siko mkemke tubando fungwa mwana mulimo kokola ti lelo tozali hapo mingo tala kawa donc sikoyo na mulimo tango boyo kofungwa ma mingi sikoyo bosalaki na mulimo kofungwa ma kima eloko ni sikoyo boyo ko comprendre na mulimo to comprendre grâce à basacrifice ba laxi biso nzela musute nzela mabondeli ozana problème yonso bomba ma quelque part senga solution kozwa. Oui, to sali yango ba 3 jours, to sali yango à part ba retraite, tam su ça ba jeune mususu ko sala une semaine me la kamaite. Tam su ko kitana okolala na mabele nyonso to za na posa likamba ko zwa. À partir wana nde ko fungwa mapenzi bandi na molimo. Nzambe paza kani musika te ba bandi ko lakso ba merveille nini ti to ko comprendre ate. Mboka oyo ezali mboka ndenge mususu. Papa bovikina komona sikoyo ndenge na mondango na kimia osoko yes kate siko mujoso soka ye ata mupaya akomona iloko mwa bonzambe za kate sikoyo siko na komona boye ata na vision te na komona boye si bomona iloko nini na kate siko so papa si boki mango bimeli bino belo donc iloko mona ba place za pe puis boye bisa biso ba place oyo neso zali awa place za pona likamnini place za na pona likamnini. Merci. Oh le quoi to zali awa papa Bob mtoko sauter jardin de deux yango yo nanga tozali yango yo sans vous mentir nakoloba liboso si ma résidence à papa tous les morts bazalaka wana si ma résidence na partir papa na si ma résidence wana bakino surtout bakufa bavanda ka wana to mona yango to vivre na bango elongo à part ça biso tokendaka nkamba bandeko bakendaka nkamba biso tozaki na bitidi ya Til le long la petite ce qui mais quand même grandeur le problème ni ko na Kinshasa ba papa ba pemi banani ba kenkamba ngana tikala kakao to monaka bando kwa sando ba ye ba s'aventurer
tout le monde comme moi si moko la kufia nini kulu to tikala kana nini bo mwana mwasi wana adekona kake yao banjili mapini papa simoduma babeti kao alagoni basambeleli à part ça ningelo bandeko batakukufa effectivement bazali beaucoup de gens bakufa bon ngana na mona te sincèrement parlant mais bazali to yoka kana bandeko ngana na moni musongoli bo mutu wana kufa moni ndenge nini mais ngana mona ke kuna ndoto na mona na ndoto muko msusu na vani na lali na baneko kendepe na tika poto baneko la charge de bonanzela oyo to kenda ba prière na tela kaka bo ndeko na biso sa uto kufa kana mingi te papa zeiji na baneko kabo tonto bondo papa bondo papa bovik na tela bo abitala soko bo lukaka biso tala to vanjao namoni mutakambu namoni leki ya mama Charlotte abe biso to vanda batanda mitip do bakende bavanda na bango na pelouse kaka wana donc bavanda ndenge ya esengo te esengo te bavandi na se bavandi na bango na se bamso atie liboko na sima avandi ne kaka bilongi penza ya esengo penza kwa mtel boete baloko bato bapemi ebele awo ngabi nalamka bondoto ngabi na yebso bando ngana mona loti tonto seidio na mutakambo na mameke place ngabi tala balobi na ngaba vanda kaka na panzia ndakwa papa bazala kaka na bango ezali wana donc yango wana sikoyo ndenge to yoka afana masolo komono pe tamboli mingi na makabo banzembo papa bovik papa bondo sikoyo na ngaki na meka monko ko yeba tango bozwa banzembo bozala na position nini to esengi foza na position ni to omoni la kango ndenge nini. En tout cas, les Cambouanzambe est très complexe, Papa Bob. Pour candidater, donc c'est un cas moi logique, moko boyo nzambe. Tout ça, je suis d'accord. Ce qui me coloane les alliés aux autres la seconde longo banité, en tout cas, babando yakaka. Hein? Bazo yako tikilo, wala mo papa. Bazo yaka bazo tikilo. Mais ce que ça non nini. Papa. Tu ko vanda bo yelobi na ngondo ko nga mwasi ngape na osanze mo bino ko yeba te. Ko yeba na bino te. Donc ezali likabo tokoko tapena ba prieta mso ndenge ndeko alobi nazomona motema ngana ndenga na monelaka mona motema moto na déplacer kaka soki na déplacer moi muke ayoka matoyi ale ba moko na yoka nzembo bando yemba nzembo ko lokale te yemba na radio leti bana yemba nazomona batu te nzembo na motema le na bandi ko yemba par rapport à banzembo na oso nini so yoka salmo tibi na banzembo so to yemba na banzembo so oto yemba ka oyo so tamoko bimbeli misato bolimbi sangaza pona okumisa mate ezali ka bonzamba pesi nzembo basengela ka bolimbisi ngai mnazwaki te nzembo basengela bolimbisi ya Adam na Eva nzambe yo kamera ngai ekolo na ngai tata wana nga mnazwaki po wana tanto uti nkamba to uti nkamba kutika papa tuzongi na zulaka na résidence chez nous da to vandi wana na sisole no zomona kaka bandeko bavandi wana na sisole na témoin mke côté ya yetenza ki wana para moko nyo kinzembo na bandu yemba ngo banyema ngala bon neke na pesa ngo pas deni tango zongo c'est pas problème voilà nzembo pa to senga bolimbi sango ngapena lotaka na ngango ndoto te deuxième nzembo yo kolo sali sangai donc ezana ngo bele yoka kongo pena album na yeba nzembo mo bele ezaka na kati wana misusu ki na moni moete po mungongo ezaka pesa bien te na pesa pas deni to sali na pesa ba voir oetikali po ya kaka soprano ya kaka soprano na pesa pas deni accueillir soit à l'action esthétique soit la sandoa soit non ya kaka soprano non lobi ce que ba voir monsieur ba basse ba tenor et puis marandeni juste matin na bani ko lakisa yo tana bani ko yemba na ko yoka alto tenor basse donc c'est la bongo donc moko ce qui peut bani na base ko yeba ke oyo base les alliés de moi ezali nzembo moko na utozwa mikolo ya pona nanto yeko liango te ya centenaire ebalika na base na l'action déjà pas deni c'est la mikolo to sa libre bongo to yeko donc ezali nzambe ndenge sala ndengo wana ngamoko na bana ko mituna banzembo ngo yela ka ndenge mais ningi le bazima mo ne bandeli na 60
75 ou bien 76 soki na bosanité tant nous organisons les bosso to okende colonial na bongolona midi ngabe tikana la na lali botana lali ba papa d'avion na Italie ba tonga toke belebe bandeko to banova na bango na vandi bo na munya bana mike ba banjo yemba sikota ba banjo yemba ngana zo yemba na bango ilongo nzoka ndeta na zo yemba ba basaki pembeni swinzembo ngana zo yemba swinzembo bon tangu kaka basili ko yemba nzembo ni sili na lamuki bo swinzembo nzembo ngozaki ndi ba yaki pembeni aba ngabiteka ezaki bo Nzambi ame ngizidi kivu te Nzambi ame ya pembani mvula mpembe donc na bosa mpembe exactement zaki wana donc ya mwana ozwa kisiko to batani azui donc eza pena eza donc comme le moi style moko boy donc soko yebi de ko comme sentir le mo yebi donc assez que donc bani de téléphone quoi il faut qu'il ne mo faut isoler en tout cas faut isoler ozwa la communication avec kabona pour misusu zakaona papa bobe ko sala ke au juice pour ano lelo comme mususu bavwa mususu lelo te OK okomona pe leki nango mwa mikolo tout ba nzembo ezaka ba couplé okoleki na okoleki sana pe poso molimba rien comme sous tango banyo ka kolakisa ngona kola ba nzembo que place on a bossé na deuxième couplet zali deuxième couplet bon couplet donc ezalaka ndengwa mena kopesa ba nzembo ngana bana ko mitungisa pa rwana na yiko mitu ba nzembo yelaka ndenge exactement uya paka sa motema wana ile papa mfuma longo mukulu musitan papa mfuma longo apeni bazaki na sana nga ndina obika na bima ka tsala ka dolali na lali bona moni nani aigle zo nani na likolo kangi mapata nyonso ajuchaka pu ajo papa zali nzambe nzembo ngo yelaka boyo oke ngana kanisa nde namona kana basheki na baninga aigle zakama eloko mabenzo kandi aigle apesa ka penzembo incarnation molimo mota pigeon pe apesa ka nzembo donc iloko misato wana siko na kati siko le tu vas toi na kata plateau moni to ne mo mtio o yo bisa susu na dimension spirituelle za na kati siko pour des femmes tout surtout yaka to uta surtout kinchasa to uta kinchasa to vraiment le yenge na biso na kati siko il faut to se comporter na ndenge nini en tout cas ndeko na ngai est-il vrai mboko tozali ezamboka ndenge mususu papa zola ko témoigner parce que témoin vivant to akina mundele moko boya zakina mabana aki juif mukolo mususu aye bazwana papa zola alobi na biso ete monsieur Bagjobi soki Moïse a memela ki biso nzela oyo nge biso tokoma na mboka elaka likambo ni lekela biso bimanga na monoko mundele oui papa zola ko lobela binongo donc mboko yo donc dimension spirituelle nango eza monene tala kaka jardin de din les autres hommes ba construction zo sala ma papa na ngai eza hasard te nzambe a yo na ngai siko tokoma siko ni sika wa nzamba bongisela ki yango nous sommes nos dimensions spirituelles partout oyo zali soko se concentrer au Seigneur soi ngai place nzembo kipaka nango te ekipaka nango te na kenda na ke même na musala ezaka wanta musu nazo sala okomona kapa nazo mona motema moto na tikina musala na bimi tamsu na juna nganzela wa munene pona kokena na mali ana banjo yemba titi na zongela na notifier na website pe mutu te sekele na ngai ngana nzamba pa ça pas deni collaborateur suki bozuni nzembo to capitaine mbala moko do tikelo no moko keple pe mo komi na komi ponga ya ntuka banda 76 nazakana na kayete nazakana kayete kayena nga bitu ya bati bon so na pas deni kaka donc mingi ka pas deni siko to kabwana biso na yo l'été ni no kopesa biso surtout biso bato ni to zanga ta ngomba ndeni to ko se comporter ndeni to ko zala parce que des fois to yebani te to yebana ka to mona mutu so tout ye o yebite mutu ta mutu spiritualité asa un peu moins élevé par rapport na yo to ko zala ndenge ni en tout cas pour na biso bilenge ya lelo ndenge bande ko baloba ndenge papa mfuma longo alobaki na biso donc to bossa na nani mo mkenzo to tout ce que tu as c'est rien mais aujourd'hui les bossos et l'équipe monnaie tu es la fidèle envers ma papa
tozwa bango pe ba camarade te nzambe azaka na camarade na mutu te nzamba azaka camarade na mutu te tozwa bango kwa ba camarade te bango nde bakopesa biso ndenge to nzembo bapesaka biso na bango nde makambo na biso nyonso ekozwama na bango makambo na biso nyonso eza maboko na bango soki tosela bese toza fidèle na bango na ntango wana tokofungwama sans faute mokili ekokama biso tozwaka nzembo ete bakofiba baplan de pied na bino effectivement likambo wana eza nzela ekosalama mais tozala fidèle na tata nzambe na kolanda kaka oyo nzambe masumu ezangi te mpo tolati nzoto mais toluka toza fidèle na tata nzambe totoso bango bazo kosenga biso mpona kosilisa papa mfuma longo tobengi ye nzambe biso na ndenge na kimondimi na biso tobenga baba nzambe ata mwa eloko moko to mibale ya kibonzambe ya papa oyo mona okoyebisa biso te bon soki nalobeli na ndoto peut-être c'est trop fort mais bapapa baza banzambe sincèrement parlant eloko ninga na koloba Mobutu avant Mobutu akufa biso toyebaka ngo tozwani na ndoto bazwi biso ngai mama tumweni babi vous accompagnez papa zobana biso vous accompagnez Mobutu Nkamba tozwani ngana mama tumweni tinkamba o tokomi na ndoto tokomi na Nkamba Nkamba bo bafungoli porte na bosani vision quoi na vision pas Mobutu akoti ale papa mbanza bengi biso papa mbanza bi papa solo na bosante abengi biso bokota na nani bo bongisa Mobutu so vandi bo na mona escalier uti likolo tiku place c'est que papa Simoki Mbango zalaki papa Fumalo tout en blanc kititia afungoli biso c'est que papa Simoki Mbango abi mes enfants vous prenez les fleurs bozo ba fleur bo betaka na nzoto papa Simoki Mbango betaka na nzoto Mobutu to beti trois fois après escalier bongi papa Simoki Mbango papa Mfuma Longo azongi to be mil banda to moi to be mil banda na ndoto bon de deux papa Mfuma Longo azali nzambe na sans que ndenge ndeko alobi bo pemi ya papa Mfuma Mbanza biso to lota kyamba pesi biso date ba pesi biso mukolo na bilembo alobi mandalala to mona kango banjembo pe yemba maka oke ngai nazaki na tembe ngabi papa kokufa te papa Mfuma Mbanza bakokufa te éternellement donc baza banzambe bakokufa te mais tango likambo wana esalemaki na yebisi yango papa Denis amemi message wana babi ne dites pas c'est un secret donc pour ngai vouloir prendre makambo susu to vivre na musuni boye papa zanzambe ya solo c'est vrai papa zanzambe bon nakoko bosana wana zangaka nango te po nzambe soko alingi kaka donc ezali nango mais talaka depuis 76 kaka ces derniers temps le babana sur le traité de restauration tout petit Brazzaville nous connaître que moi rupture yebaki talaka nzoto tam susu le kamponga na ko yima singelo ko kokanité en tout cas kokanité na bando budaka na ngai kaka ok tango zo budende ngwana nzambe donc na baby c'est moi que connexion merci beaucoup ça va en tout cas merci beaucoup jeunesse de ma besoin ma quantité mingi en tout cas to sepeli mingi na ma pesi biso soki mayele monsieur ko yasima to ozonga te pour le cabine pour nous rejoindre sur l'accès sur mayele merci papa beaucoup en tout cas merci papa Bob